bandeko oyo totika na Congo na mboka to na Afrique to na en fait na mboka na biso Congo démocratique ndengo tikaka famille na liboso esprit bazalaka nango liboso esprit baleki no bazalaka nango ba cousin na yo mama na bino papa na bino bazalaka nango yango te bakoma nango makambo échangeant na mboka mwana mwasi na kombo Abigail azalaka bongo na Afrique du Sud akufi na Kinshasa akufi na Congo eloko une lesali ke ndeko wana kufa na Congo bandeko na ye bateli ye poison akufi bateli ye poison pona nini yango lisolo tokobeta lelo epesi pasi bandeko babolingo mbote na yo bisika nyonso tu bozwami bandeko balandi ya radio lokolo télévision longoni ape matondo ezongo mboka bino ya solo troba à chaque fois soto kutani boye ezalaka poto solola to expliquer bino bakambo zoleka bongo na mboka na biso na communauté ya bato mangala na monde dans le monde entier en général en particulier biso ba congolais po mabe eleki mingi maso to betaka ezalaka pona ko nuire te mais pona ko sunga sika ndeko kwa mo ezali po yo telema pona ko penie kaka mbote na yandi kinia les dragons de la monnaie congolaise les faiseurs des millionnaires sponsor ya radio lokolo télévision mbote na Tijon Lushombo ya maman Franc Umela on est ensemble ndeko pesi passe na lingi bandeko nyonso ya ba diaspora esika nyonso ozali oza na Angola oza na Gabon oza na Belgique oza na France oza na Sydney oza partout esika oza na Canada landa émission oyo et plutôt partager yo pe ndeko na biso na audio partager po eza pasi makambo leki awa lisolo oto kobetela yo eza na dévolé des angles et pesi pasi ndeko Abigail akufi na Kinshasa bandeko na ye babomi ye bembeza na morgue mobali na ye na Johannesburg azagi esika ya kofanda lisolo eza nini bandeko yoka landanga ye na bokebu ndeko Abigail azalaka bongo na Afrique du Sud oui c'est vrai na famille na bango na Congo bazalaki na vie ya moi bien vie ya moi normal papa na bango atindaki awa aya kotanga po azalaki na moi moyen pala bango aya kotanga na Afrique du Sud atangi pe asilisi ye consort azui pe mobali ndeko Abigail tanga azui mobali Abigail azalaki congolais ya Brazzaville abana pe komona mo eloko mobali na ye ayebani makasi na Afrique du Sud balanga nzambo bele bayemba ye pe na mokili tokotanga kombo te pona ko éviter ka problème totangi kombo ya Abigail oyo si akufi atiki biso siko qu'est-ce qui s'était passé boyebi ka mobali na ye azabat o balukaka lukola ndenge moko boye il se fait que comme mobali na ye salaki baninga na ye ba rouler ye balingeli ye boule bakoseli makambu batindeli ye mwana moko boye ya ba 15-16 ebima lokola a violé mwana wana boyebi na mboka ya loi soki déjà balobi moto a violé mwana yo okokota na no prison Abigail azaki très bien na mobali na ye siko qu'est-ce qui s'est passé tangu ba master ya mobali ya Abigail oyo bokomi ba maître bokomi c'est que bien tangu balingeli ye boule basala ye cop que non mwana mai wana mozwa te soki azui akozwe belé to kosela ye makambu boye ba organiser pesi na lobi wana mwana moko boye ba kosi makambu ke a violer mwana wana ta ombile kwei nazo ko beta lisolo pona ko pene kaka totangi ko be ya mutu te po esunga epesa mayele masolo oyo na dévolé Abigail a eu très bien en balle na yeba botaki bana mibale misato je crois misato oui tangu mbila kangi mobali ya Abigail ayeko kangi na ndaku epesi mwasi kanda comment est-ce que mbali nanga zalaka awa bakanga ye comme état violeur ndengi nini Biblia ezalaka so bakangi yo nanu okena no kasho en attendant basala banquette siko Abigail epesi ye kanda
Comment est-ce que mobile ndenge alio mobile yo bakanga ofure mwana 16 ans ndenge nini et pesi kanda tomboki akosakata Abigail a tomboki ali ko yoka mutu moko te ata mobile ndenge akotaki na kasho na prison abane ko kende kotala ete boyebi ka viol ndenge za la karaba mboka oyo soki okoti so ba kosolo ndenge wana okoti okoya boye ba ça va to kosambisa yo après 6 mois. Mobali Abigail, Congolais à Brazzaville, va cotiser pendant 6 mois, en entendant, va vérifier à Makambouana, ce que tu as solo, ce que tu as le kuta. Tu épargnes bino, pour un temps, ça bino, ça n'a pas d'intérêt, nanda kuwapi, ou tu épargnes bino. Oui, bakanga mobile wana, pour na bakambi avion. Et PC Abigail, Kanda, Abigail, ou ya kufi na Kinshasa siko. Wa, tu as awa na Johannesburg. Tant que PC Kanda, ali oketa mobilité, alingata okende procédé. Ata procès pour kendati et pesira kanda tellement mon bala wana ko mona moi quelque chose ba na ma vie a bien da wala ke fanda amoni makanse suki na mboka oyo mon bala zaki na kombo bazaki na vie a bien ye pas ça la kate les kamso le baka yango wana basi ebele bale kotika charge ka pa ya bibali na bango ce qui n'est pas bien bandeko partout si kozali tote yamaka. Oga papa lingaraté na sala. Papa lingaraté na sala. Papa yawasko bakangiye. Oko vivre ndenge nini. Économie bomba ki bade ko bamuke mketi boko suka wapi mawa. Moi si il faut yeba ko sala quelque chose. Yaka na ba projet. Au moins mbala on a quelque chose. Pesa ça projet. Papa tout ça la boye, peut ko tsarata mikie. C'est ça une femme. C'est ça une bonne femme. Tozo ko beta li solo pona ko pende bino bandeko. Landa li solo malem ndeko koti au moins ni partager balamako. Peut-être na ba chaque fois que li solo e sungi ote e ko sunga ndeko moko songolo e sika moko mpakala. Biko to beta masolo ya mingi ya Congolais à Brazzaville, na Congolais à Kinshasa. Bon to yebi ke bolingo ki dans la frontière te. Et ça dans la frontière te. Oko linga n'importe qui. Oko linga. Mais ce qui mitema et touti na ngoka. Tant que mobile Abigail a côté prison de Ngwana, ben c'est pas ça, mais après 6 mois. Abigail, moi, les bossos à supporter, a mis balai, a mis ça, tout 4e mois, à mon moment déséquilibre. Vous voyez, bah, tout va mettre là, moi, quelque chose. Parce qu'Abigail, tant que mobile Azaki n'a pas mobile, oui, c'est vrai, peu. Abane ko tinda be penda par la bangote na esi ndoke par la Abigail, bazaki na mo eloko. Bazaki na mo eloko. Asaki lokola a isolé famille na bango bakoko benga eboe akomi lokola aba do boudé moi famille boyebi ka ndezalaka bo komi ba genre ba fille ngoni bazalaka amor que ya ça déjà bien mbal na yebo famille premier te bo asoko boudé moi ndam trop de bruit là asoko boudé moi ndam asaki genre fille wana tant que PCP kanda mobile 4 mois obimate akena pe otala été mobile bakena côte mba liboso kaka akena côte mba liboso parce que après 6 mois bazongisi ye tellement kenda ki quantité quand on des rumeur parce que combo ya mobile na yebani Congola Brazzaville wana na Afrique du Sud ah les gars ba condamné mobile wana 25 ans de prison ba condamné 25 ans de prison déjà affaire qui bon a 15 ans on a dit 16 ans 25 ans de prison ça me pas zani Abigail moi si alibala qu'elle était babala qui officiellement il fallait qu'elle ait quand même la côte ya mobile na ya kenda te. À la libre rumeur, au Badoualoubi qui va condamner au bal naïe 6 mois. Pardon, 25 ans de prison. Parce que viol les arabes blagues. Mais quand vous commencez à violé au côté prison à vie. Tamboko on a compris raté. Na mutubu ta bomi. À cause de ta liberté professeur Abimi, on te violé au côté libéré qui. Ça c'est quoi? Ça c'est de la folie. Je me suis trouvé là-bas Cambouana. Abigail est en monde impia que badi ko kota na 4 mois ya pamba bandi ko mutamisa na via luxe akene bono miliki ni de luxe mbongo badi ko sila à côté de la réserve a jugé bon oui c'est vrai que ba somba ki pas mutu bandi ko futela mais si ka moko ya bien na épargner bino et si ka bandi ko futela bino ka boye bino moko ba samo solo si ka ba fandaka Abigail a teki biloko nyo surtout ya ndako ateki ba kiti ateki ba kabazaki na 2 voitures ya bien ateki nyo sto Congo limbongo nyo sto Abigail aki Kinshasa donc na Johannesburg awa komi sans adresse na Afrique du Sud Abigail mbala Congo la Brazzaville au Congo Kenan Tsanga komi sans adresse au bal na prison à Kotikuna
pour Abigail, bah, condamné de 25 ans de prison. Abigail, a saïdini, a zongi Kinshasa. Tant que zongi Kinshasa, balobaka soki obimi libanda, bongi saka pesiko bozonga. Obande ko na kitiko la. On a essayé bino les bande na bande introduction. Ba famille auto tikaka kala. Mon ami de dedans, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, même si ba bonga, même si bazan ndenge nini. Je me suis dit, bête la bonne le solo mo ko sabino. Mais les gens solo wana ki. Ba changer molimo. Kaka ndenge mboka e bongwana, ndenge makanisi ya batu pe e bongwana. Et ça sur ndenge mo côté. Muta ko za la Congo, ala peut-être la vie à bien, a so vivre ba luxe. Pour aller le coup sur libanda aux professionnels, il faut tindara kaka, c'est-à-dire que toi tu vis mieux, tu n'as plus les droits. Bandeko, ndenge obima libanda, yaya, ndeko talanga boy, papa, maman, ndeko, cousin, cousine, nani, ndeko talanga boy. Au moins ndeko obima pas la bino wana, okoma na Angola. Obima pas la bino wana, okoma na Congo Brazzaville. Obima pas la bino wana, okoma en Afrique du Sud. Obima pas la bino wana, okoma na Paris, en Espagne. Na Portugal, je ne sais pas où, la Sydney, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Père José. Homme simple. Bah, bon, ça n'a pas la bino, kala. Au bout de la soupe, tu es la place. Ne comprends pas ça, entre parenthèses. Il ne peut pas faire ça. Au moins, de tout ça, la rabouille. Bah, dans ma famille, la personne à Kinshasa, tu as Congo, tu as Kufa déjà. Tu as Kufa. Tout ça vivant, tu as Kotoyo. Mais c'est vraiment pas la même, je te dis vrai. Je te dis vrai. Au moins, nous allons aller loin. Après, c'est l'examen. Même si tu as boui. Tout ça va pire, tu coûtes chaque fois, tu as chaque fois, tu liaka, tu melaka. Ce qui est koufi, soucier contre la macasse, pour tu as en face, c'est pas boyer. Tu mets ça dans ma famille déjà. Mais, cousin, moi, quand tu as la Kinshasa, attends, tu mets ça dans la so va profiter tellement tout le monde a 10 ans, 5 ans, affection pénécie là. Ndenge moko na ba parents na ba maman, oui, ba cas exceptionnel ça ngana ngote. Ko quand tu affection ka liboso wana des artistes sikoyo. Boko mi hein, c'est que bien. Ah tu ra ko peine bino. Landa lisoni. Tangu sikoyo Abigail azongi Kinshasa, azongeli wapi, azongeli pana bango. Mais avant de pana bango, rappelez-vous que t'es qui bloque yandako, dans son à moi quelque chose. Ake a foutu moi flat quelque part à Kinshasa, wana a foutu un mois flat. Enfin na ba na emi balé so même ça tout boy, alobi. Baso golia, talaka ba na mboka libanda, ba na Afrique du Sud déjà, ba mesana ba McDonald's, ba KFC, ba hamburger, ba chips, bloque belé. Maintenant qui va y piper ba chips wana koma, ko olia moi ba shawarma. Mais bah McDonald's zaté, bah KFC zaté. Mais ya marque na ngune zali. Siko za cher. C'est ça la différence. Biloko be to mona ah o ça rappelle na mikili ya libanda, na Congo pe zali parce que différence ezali quoi. Biso na mboka libanda, et ça l'accès à tout le monde. Tout le monde a accès à makambo na biloko wana ya kulia. Tout le monde a accès à biloko nyoso. Tout mais na Congo eza catégorie ya batu ne ba accès à biloko. C'est ça le problème. Maman a fendu un mois. Akena na provision ya bloka mikemiki o bala le baptiste bloc tout wana et moi ici les bandits kosila atali boso na ndeko wana moi été asaini ni azongi pa na bango na lupango ya famille ya zaki grand prêtresse pour mobali na ye asaini mutambongo deuxième mois na essaye na 4 mois tant pe côté azongi tant que asali un mois na Kinshasa voilà mobali asali déjà 5 mois na prison sixième mois, tant que Koti azongi siko pa na bango. Tant azongi pa na bango, webi ka les alakat. So petit ça dans la chambre ye moko siko bo dans la yo na grande sœur na bana na ye et pesi ba mbinga nungu. Et pas la bango ba ba tant pierre après la sibino de bandili pour se rappeler. Bazaki na mo loko. Mais moi j'ai rejoint ça la kaka. Ya wuti libanda kanisi nini? Ya wuti libanda kanisi nini? Tangu mobali na ye na esa kibino awa pesa ki ye amendement to ba remind ye no ba ngona anglais para biso esa ki aya dans 6 mois ba constituer dans 6 mois pendant ce temps ba ça ba investigation ba juge ba policier ba sali investigation pour na mobali na congolais à Brazzaville wana ndenge ba kosala ki makambo ya vol de koso la histoire bien
Ba conseil ba viol ne pas pour la ligne comme na master na yemo wasala kiwa ba master. Là ça va chaque fois pire dans la soute, pire comme pirate. Ba de to partant ba solo pas fisto. Ma solo autobetaka awa na ba chaque fois ta pour la nuire te. Et ça va pour la sunga kaka. Et si quand de quoi koi po yo koyati. Tu as ko peine bino kaka des alaka. Tu as ko peine bino tout solo o en tout cas bandeko ezalité ya monene. Yo muto bima pa na bino au kati ta la Congo Brazzaville. Ko kansaka te bolingo zalaka ya kala ya famille kaka ndenge zalaka. Combien na bakamuto yoka d'ailleurs ko mesika wana. Mais po peine makaka. Ko kansaka te ne bo sur téléphone wana ya la biso boye c'est parce que oza busika. To leki na sipo musika. C'est comme pembeni. Bako pesa yo kombo. Bako pesa yo kombo. Ma pêche sur Solomon boy, il y a jeune moro boy, il y a Suisse, né à Londres. Ma kamba sali ba on a qui ça. Voilà trouver de l'avion prochainement. Pour ma solo ça a micro na radio le coller. On dit maté. Mbote na mon ami personnel commandant congolais de Djobour. La voix digitale. Mungongo elengi saka soka lobby ba bazo kolenga na ba konti bazo kolenga. Commandant congolais de Djobour. Oumela, je valide. Voilà. Mobile est en moi ça fait 6 mois, azongi pas na bango. Akomi kola chaque moment na leki na ye. Na bana na ye. Mobile siko ba pege 6 mois, tu vas ko sami ça été passé une investigation. Ils ont trouvé que mobile wala na kine na raison, il y a pas eu viol ba kosela ki ba kam. Ba bimisi. Nzoka moi c'est ma rumeur, ayeba yi que mobile va katele 25 ans. Asilika ki pas de mobile a violé mon à 16 ans, 17 ans. Sans vérification. Tant mobile a bimi. Mobile s'inquiétait na pousa yeba kite moi c'est dans son côté. Comment ça na pousa moi c'est dans hôtel en atendingeni. Aso na bana tene faire consoler rien. Tant mobile a bimi a ke nanda ko se ba ko vanda wana. Moi c'est à souter. Moi ça ke na wa ba si oh moi c'est à souter. Moi ça ke ça fait 2 mois ngoyo a kene na Kinshasa. Aloba ba kangayo au salama abi au salama ya mbindo ya bosoto venant moi à 16 ans 17 ans. Bakate là 25 ans de prison. Abi oh, nga bakate là 25 ans de prison té. Nga bakate là 25 ans de prison té. Bakose là nga makambu, l'état est mboko. En tout cas, ce qui l'était quand même oui, mboko ça na mabe nango, je vous dis franchement, faut que ça na mabe nango, mais côté justice, si tu as raison, tu as raison hein. Si tu as raison, ça peut avoir raison. C'est la justice que nous voulons chez nous. C'est ce que nous voulons chez nous, mes frères. Et ça, on n'a pas la bisoté, on a qui a raison, puis on a un bon côté comme une tort. Ah, quand tu as raison, tu as raison. C'est ça, c'est la justice qui élève un pays. Habiter, il y a 25 ans, il y a après 6 mois, il y a en prison. Et puis, il va investiguer. L'État a investigué solo dans Mbukao. Ils ont vu que j'étais innocent, je n'étais même pas là. Batali bangoloba ki wana ba ki saki le kuta je n'étais même pas là. Ya ko bimisi ngai. Siko moi ça qui est pour nani. Akobenga moi si wapi, akoluka moi si ndenge nini. Kaka moi si ndanga tika maloba, boye bisaya na kei. D'ailleurs ata ko kona Brazzaville, asa mobulu, a violé moi na bike, ngala osoka na kena ki sasa liba le kufi. Mobala bimi lelo. L'autre babengi esiko bobi sango siko bunga raté ba sanga uti kisasa parce que Abigail pa banaki que moi si y a prêtre moko boyi beaucoup mieux c'est que bien Abigail akufi briski akufi ndenge nini Abigail akufi la kisasa ndenge nini que ça fait 2 mois akena ba mbongo ba yeko expliquer que Abigail ndenge azonga epa na bango wana il paraît ba ebite nani ba famille chose ça organisé na mabe balobakate ata mabe salami Abigail tolma mbongo silaki ba pesi ye kombo de Jubek Abigail na bana mwati pona ko baba la meso comme la ti ya miliki ti normal ya miliki mapa kuna ti ba pesa ba ti ya masuba de baloba ya masuba ndengo wana bana ba ko ate bana ba réclamer trop Abigail so linga discuter il paraît ba pesa yeti ba pesa eti yena bana poison heureusement bana poison yo soki ko makasité
Abigail poison des oies qui est makasi bakene l'hôpital à Koufi na la télé poison bandeko na on ne sait pas quel ndeko yaya mama mwana tonani to éviter mais Abigail bandeko na bomé na poison pas na bango raison nini oya zaki fier azaki na Afrique du Sud azaki fier ko mbala na mbongo ana autre na télé ko mokoté ata biso na quelque chose il fallait quelque chose siko bakangi mobali na yekuna aya ko zonga susu awa aya ko laisse ba fufu na biso awa fufu c'est quoi obomi ndeko na yo tala ndenge Abigail akufi na Kinshasa bandeko pesi pasi lisoto zo kobeta o ezala no fresh Abigail akufi na Kinshasa babomi ye epa ya famille na ye to ebite soki pe yaya na ye soki pe mama na ye na ndimte papa te ba complicité za la mingi ka mama na bandeko o bandeko na bandeko ba bina lupango na bango na kusi na ngo ba ro fana pe na trop bazo soupçonner cousine na bango mais ba yebi so za yeso peza yete est-ce que to beti di solo awa to tangi kombo ya mutute to tangi ka kombo ya mfi o ya kufi Abigail pe pesi ba tu passe ba ba ki na Afrique du Sud et pesi passe mobali sikoto ba pesa ngondo mo sa kufi esika cha matanga ezate mobali sana ndaku te atika limpia kado kaka ndenga bimaki na prison yebo esika okende ezate muninga na yeboka zuya azofanda pa na ye akota batanga pa ya batu tala makambu to okuta na ngona fi bandiko tala lisolo ya passe na betelo lisolo po ani ndeko na bakisa na deux volets basi ba congolais patience ezalité ba lingi mingi mbale kana tangu ya esengo tangu ya pasi bazalaka te oui c'est vrai que ma bolingo senga bisengo na bisengo mais papa ko eli likambo balobi mobile na yo avioli mwana to sa ata sala ki ya mo ya solo landa mobile na parquet landa ne balinga wa samba tribunal peut-être oui et ça likama éviter sala ki on a circonstance nini soutenir moninga na yo soutenir papa bana na yo et alléger boyebi que prison et ça sika o eza muto na sengote mais toi tu vas préférer au bossani ba bien fait ni surtout ndeko bona fini za la wana muta parfait na faire la raté tout le monde a karama benayi mais ba récupérer kabaninga tala tali kamoko ya malamu onde kwa sala yango récupérer makamuno surtout mais Abigail a monaki no surtout ati elle a préféré abandonner son mari en prison ayo qui prend les on dit ba condamné 25 ans de prison njoka zaki 25 ans de prison te ba ça qui après 6 mois on tala makamunayi na 6 mois ye ba bimisi ya na innocent yo zibiloko kangi biloko oteki biloko ndako oteki do mituka oke Kinshasa pa na bino kuna bateli yo poison na orgueil nyindi kaka ndeka ye wana ko ya pamba te do seka za ba mbongo ba dollar a bombi ba bomiye baluka ba dollar na ye baluka ba dollar na ye ba sombela on sopi na ebiti tala Abigail ninga kufi bana na yemi bale ba na hôpital mais bala abino ba robika tala de ba tshembala ba tu passe congolais ya Brazzaville et ko suka ndenge ni et pesi passe bandeko na ude ko sabine bandeli awa moni ba famille o dotika na Kinshasa ndeko danda ma mususu bandeko na lobite ba famille so ndengo wana na ba kanyo stu exception za ngati obiba mwaka la pa na bino na Congo okenda poto okenda Afrique du Sud okenda ta Gabon ata na Congo Brazzaville awa yeba ke bolingo saka na okara ba ndeko kola wana ya famille eza susu ndengo wana te ba considérer ko susu te eza soit dans deux positions soit tu okenda parce que vous êtes déjà professionnel ba o batika na sima soki bazwa moi quelque chose pour na bango ba koloba nini ya bimaka libanda akanza ko ndele so tika to kozwa te biso pe so zui soko zongi ba ko mona to ki mona meso atana ba camarade na yo bazaka bana miki wana ndenge yo bimaka libanda bango batikala soki bazwa moi quelque chose soko yo zongi ba ko prouver yo ba ko linga ba melso moi kopo ba ko linga ba leso moi liboki antaba pas parce que muninga na bango zongi mais pour prouver yo que non biso tika pe na kin awa biso pe to vivaka il faut faire très attention bandeko na lobi mabe to yo ba ngata blaze bula bokomi to nga ko pene bino Abigail so katika kila Johannesburg ataba kodela kimbali 25 ans de poser à solo ndenga kansaki na moi bazaki wana pouvait se débrouiller soka lokaki musala alinga ko vivre alinga ko kufa tala sikobe a 4 vie
akufi bana ba hôpital mobala bimi na prison esika otya matanga ezate ba ndekoti sikoyo esika otya matanga ezate abana akoluka sumbongo musala ngo ya bokomi papier ne ezalaka donc aluka na tia lati akene ko récupérer suba na ye et comme sous vieux songi sima wana soki na famille ya boya ki obala ba kongoza Kinshasa te epesi pitopale bandeko nasala ma parenthèse mukie na lisolo o docteur Robert live kuna o bakangi bandeko na biso bakangi à peu près 98% étrangers pardon na 100% ba étrangers o bakangi légal na Cape Town na l'affaire compagnie Lufthansa 58 Congolais conso batu o babarengi makamwa to metaki lisolo kena na site na biso kene na YouTube na biso radio locale télévision bomona ba Congolais arrêté na Cape Town 58 et quelque chose comme ça bato badaki solo wana zaki deux Congolaises j'ai remarqué une chose bandeko toujours linga Congo za réunifier mais c'est comme si bato mususu bato linga ko séparer toujours kanga tribalisme oh baluba bato tribaliste bandu ba tribaliste te ngala mwana baluba bato tribaliste te nazomona bon to ko séparer te bandeko na biso ba katange nazo séparer bana bien te makambi ya mabe to kele côté ya katanga c'est pas bon to akize mutu te mais c'est pas bon tala siko le kambo ya bino batumi balé ba souffrir nga pe ba ngomba la balanda ka lokole fort maman pour la bino mi balé kaka siko tala ba dégâts au boko na famille bato tala ba dégâts ça 58 personnes puis yo bodo à peu près 60 siko ba famille na bango bote bango pour na makambo na privé makanisi tala motema ya congolais nano bata congolaise siko congolaise o wapi bon na bula ba bete na nenga ba bete bokonda nenga te ba to loba poto bongisa to ba bongisa kaka soki ezalaki ba quinoise bon tolonga to ba quinoise bo teke soki ezalaki ata ba bandundoise to ezalaki ata ba fina biso ba luba ya ba luba oya Kasai ya Katanga te balenga ba funda na te nazolo ba bete ba ndeko kondanenga te balenga ba funda na te ba deko na biso ya Katanga ba sala on a dit que ma bête moi esprit moi est-ce que la cause n'a évité ou bien comme la ma bébé bande ko limbisa to so baka puto bongisa kaka communauté na biso on dit que ma bête bo so pena ma bête bande ko bo sengi bo limbisi to bongisa tala siko ba dégâts o ekoti siko wana ko senga doki soko okelu kaka musala osaka congolais to francophone ndenge ba ko landela dossier na yo ba ye bo soka mukanda ndenge nini ba te ba deso danger et puis si passe bande ko to lembisa vraiment muki oh ça pourrait être simple na yem tagina ko funda mnenga mtaliboso ako lembisa na pa eleki no ndengwa normal tasiko ba dégâts pour on va tikali wa balaki soit disant de parler bana mikanda bi tikali wana ba ko landira subango susu et ko baka non vous les Congolais vous a problématique là au Longola je vous ai dit que la compagnie wa Lufthansa département francophone on avait 98% de Congolais. Quand 2% de francophones, on est Gabonais. Si vous avez comme à l'inverse, pour la ligne de confiance, tala, niveau de com. Et puis si passe, bandeko, l'isolo est peigné bino ma casse, Nazo ko bandeko belé, na lembi mboka Afrique du Sud, mboka autre ya ne compte, le bana commandant congolais de Djobu na personnel. Commandant congolais de Djobu. Tu dis vrai. Tu as des cop. Oye cop, cop, ce que Simbi, ce que Europe, ok Europe, ce que Amérique, ok Amérique, ce que Asie, ok Asie, ce que Océanie, ok Océanie. Ce que cop, et que Luka Awa, ce que Ozuye, et que Luka Awa, Ozongi, ok ko investir. Ko zonga te na bulu ko fanda pa na bino. O leka la bigaya leki. Et ça dit solo ya passe mais photo lubakaka. O leka. On a zonga na ngai kutu elia baleki na ngakutu moka somba na ye babenga wani ba kechi osoki kechi ana yas na badokumba yas leki na yaya yo zonga kongopo oke kumba yas leki na yo ale o lupanga famille sala ngwana na okende moni
na mona le pont na biso za na 3 annexes kuna ça va so na zongi na kolongola locataire moko ngana fa na wana bana na ba de la vie à 0 donc yo ta opérer dans libana surtout na zo OK ba de la vie à 0 n'importe quoi bandeko tala ba comme na Bigel et puis s'y passe était bino hein. Merci na confiance et fidélité bo pesaka na émission oyo tolobi lelo hein était bino ndeko partager na lipe na oyo za la pa meilleure émission au pene teyo équipé à tous en Europe, aux en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, et sont concernés. Keba. Bande monde comment ça na Belgique est non na France on na Congo là qui concerne na Congo le pont na biso na annexe Simawana donc na doki déjà boyé anytime ko na mikili yo zo ngo fa na annexe pa na bino yaya yebela landa di solo. Merci à Marie Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure du virage, coordonnatrice il y a Radio Locale Télévision, na Radio Locale Télévision 2. Déco, tout partagé. Ceux qui vont aller au lien, aux s'abonner, ceux qui s'abonnent déjà partagé dans Déco, dans Twitter, dans Facebook, partout. Ceux qui vont s'abonner, au fini cloche à notification pour attendre le programme la bisoté. Awa, tu as qu'à fingater, tu as qu'à une histoire vraie. Pour la communauté nabiso. Mbote na yo président Ernest, président de la communauté congolaise. Merci. Na Osalaki pendant la terre souffrance. On est ensemble. Tout le monde sous lobby pour la numéro sur Radio Locale Télévision. Mbote na yo Radio TV. On est ensemble. Chap chap. Et chara.